Alain Longwa Kaye, oui, naza témoin oculaire. Pas à douter, oyo azalaki na jour wana na musala wana oyo epesama na bakonzi ya mboka. Nazalaki chauffeur ya Major Christian Ngwekenga Kenga oyo azalaki commandant bataillon ya bataillon Simba. Sitango wana biso tozali na inspection générale 18h 19h30 Kenga aye ngoi Kenga oyo babengi na commandant bataillon ya bataillon Simba alobi no voilà dit boye bisa tata oyo azana voiture abi mesa voiture na ye aya ko parquer yango na awa bisika ba généraux ba parka kapo kote wana etikali na molili koto nde eza malamu po na sécurité na ye tango chauffeur wana démarrer voiture na ye aye kote wana apesi ordre dit monsieur bota tata oyo kraka boko tsaye na motuka oyo RG Lazaraki batie kraka di Bruno lokola yo nda mokonzi na bango babanda musala bayeko banda musala ya koskote ngango akotisi na mutuko ezaki na Ergil Ilunga ngai babotole contact babimisi pe na $20 abenyi ngai toke na nini na kote colonel Mukala ya Azalaki $20 euti pa ya nani babimisi euti wa na poche ya Kenga contact ende bazwaki oyo chauffeur bakotisi na mutuka babandi kolakisa ye ba sachet kote ngai abenyi nga na pembeni ye apesi ngai $20 na contact ye ake na bureau ya Daniel Mukalai ayebisi ngai boy kende $20 osomba carburant yo kende mbala moko na kote ya Mitendi soki okomena niveau ya cimetière ya ba musulman otelema wana tokoyebisa yo eloko ya kosala eza musala soda a vos ordres mokonzi ngai na tiki bango na inspection bazosalisa misala na bango ngai na sai nini na kei na komena cimetière na telemi lokola mutuka wana eza civil efo na kende liboso bango bakolanda nga sima po bazala mituka ya police tango bakomi place wana bayebisinga oza wapi na yebisi bango nga oyo landa biso wana nazana mutuka vide nazana eloko te oyebi musala nini basali te tango batikali kuna obika baskoche nga na monaki kaka bazoskoche ye bazokanga ye kraka bakotise na mutuka wana siko nga na bimi na yebi musala bazosala te to bimi wana to 1 2 3 4 na oyo bilanga concession oyo babengi ya colonel Jadija na minito lelo asi akomi général commandant PM na époque ya Kankokolo tokoti kuna tosali ba manœuvre na parquet liboso na bango na moni bakitisi corps na mutuka oyo ezalaki na Ergil bakei nango na zamba Kenga pesi ordre di bokende kokunda ngo bokende okunda mutuana na oyo soda oyo ya Jajija azu akondi azu batomboli mutuana bakei na zamba kote bakendeki kotikai ngai na tikai na Kenga balongoli corps ya Chebeya batia ngo na voiture siko na ye bayebisinga lisusu démarrer to banda kokende tozolanda wana sima na démarrer na bandiko bimi na kumena kabo na principal zela ndenge nini yo oyebi lokola pende kono RG alobi ndenge nini oyebi ezalaki lopango ya Jajija lokolo lobi na yebi yango po mutu wana tokutaki ye totonaki ye weni nane to bandiko intimidé bimi si secret nyonso wana libanda boro ya Jajija ok ça va lokole ezama ba fera ba konsimo ena kote lango ezate to bika ke eza pa Jajija tango garde corps na mutu akenga ka place wana alobi to yakoyeba tango na bimi na kabori mnanzelao na principal na nzelao ezokende Matadi na route nationale ya Matadi na bandi kozonga lokola na zozo na wakende Kishasa na continue na kumena place moko boba ibisakinga na telema na telemi na déposer motuka na kiti motuka ezaki na sima na ngai ezui ngai to progresser vers epa colonel Mukalai nde motuka ozomema ezalaki kaka yo mutu za na kati loko mosusu te ka yo mutu ozomema totikango batela kingai koro ya Chebeya babimisi yango na mutuka oyo ezalaki parce que mutuka tibenza yango na bimina yango na inspection générale ezalaki vide koro ya Chebeya eyekolanda na mutuka oyo ezalaki na sima oyo ya police tango tokomi na concession ya Jajija nde babimisi yango na mutuka oyo ezalaki yo babomelaki bazongisi yango na mutuka oyo ya ye na otuna yo mutuna na tuna kimulinga na yo olobi batumi bale bayaki boyebi bango te mais lelo siko ka na pont wana bando tanga Chebeya oyebi ndenge ni keza Chebeya tango yo ozolekisa information o bakolanda wana si bakoyeba ke nde oyo nde azalaki si yo eske oyebaki ngai te tango na lobi information nde yango oyeba ngai bozongi bokepa colonel Mukalai de la contre ya suka ezalaki pa Mukalai motuka na ye oyo tozalaki nango na mission totiki yango kuna na kati bakonzi kuna bakeko solola makambo na bakonzi bayebisi biso di tokende kopema
tomati motuka tozinzela vers chez Christian kenga biso nyonso tokendaki kolala tozongaki na banda kote tolala kaka kuna epakinga kenga bolalaki kuna pona nini boyebaki ke mais aza komanda bolala kuna te liboso bolala bozontanzana libota ne bolala kuna liboso ezabo papa ngai tango na koti police ngai pe na otaki na garde républicaine na garde présidentielle oyo ya Kabila pe na zaki chauffeur kuna na garde républicaine tango tokoti na police lokola nazaki mwana muke parce que na taona nazaki na age moko ya muke nazaki penza mwana muke makasi na ekumbere ngai ya mutuka Christian après ki ngai ko banda ko créer bataillon Simba ndenga mutu banda ko mbaye ti jour oyo ikambo ya shibe ko bima ye akeli tokela bango bake premier convoi na Lubumbashi biso totikali na présidence John Numbi après une semaine nde tolandi bango pe na Lubumbashi. Ok, donc les makamyo zetikali kokani na ndeko na yo na kanisi yo po kimaki kaka lokola ya kimaki to yo ozali ya weza kindenge mususu. Soki jugement ezali, oui, je suis d'accord na jugement et ya elandanga eto samba. Soki communauté internationale ko assurer sécurité na ngai naza prêt ya kokende pe na tanga nakende na bango 1 2 3 4 ke tata oyo botala quelque part awa na réunion oyo tokozwa bato mutuana oyo ba place la kondaki ye. Donc oui cause après ya kokende na Congo ko témoigner ceux qui va assurer sécurité na yo. Si naza prêt soki kaka ba assurer sécurité na ngai nakei na ferme ya Jaji Joana nakekolo ba ko ebisa bango bisika oyo korwana yiko eiza